www.congofrance.com. Wata, mon ami, je te conseillerais, donc voilà, il y a effort on il faut ça là, effort il y a maluba au bazo loba parce que ma tout ça bazo loba makamobo ya bien te pono ça peut peser aussi. Ce qui déjà ba komi ko loba makamobo pona yo soko tiki makamone la tayo ego la tayo ego kwesa yo. Et makambo batu bazolo babakolo bapona yo yo faut contredire toujours dans les biens parce que ngana loba tout est bien. Tant bat ba loba esa kokoka yo loba ke na kokoka pe na koki. Donc voilà ça. Yeyo 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 moto na lukaka yeyo 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 mobali alibala yeyo yeyo ye motabo malibala nanga yeyo 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 mukola buzoba yeyo 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 momeli bachafwe yeyo Robino to bomba vraiment hein Congo France France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko congofrance.com. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Sepela TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV F1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. Sepela TV est seulement à 80 livres et 10 livres d'abonnement. Sepela TV marche par internet qui vous permet de transporter votre boîtier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur de Sepela TV. Sepela TV créé pour les Congolais, par les Congolais. Ok, merci très chers téléspectateurs. Hein? Nabi vraiment boza ebele à Kolanda site nabino www.congofrance.com. Hein? Là vraiment je vois mon boss, hein? Mon boss Josué Didi Dipumba. Hein? Je vois encore Bookson Bukasa. Hein? Yabino Yango vraiment on est là, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Hein? Bah, le but Doris Kembe Grosse Mouli. Hein? Grosse Mouli vraiment la plateau na yazaye mon côté. Hein? Grosse Mouli azana invité na Robino Mundibu. Obino Soboyebi. Hein? Bo Sepela Ranae. Déjà dans na plateau na quant à moi déjà j'ai dit bonjour Mundi. Ouais bonjour bonjour. Ok merci Robin au moins un mot non, par rapport à batu nyoso ba Rolanda biso na Congo France. Après sinon nous mbote na batu tout oyo balingaka site oyo Congo France na émission oyo kitoko oyo sala yo salaka et donc na pesi bino tout ba salutation na pesi mbote na patron mukolo site oyo na pesi pe mbote kotaza quoi et donc Robino Mundi Bouyeyo donc Thibaut Monique micro ya émission oyo yeko lukanga awa na résidence nanga sika na sala la répétition na ba musicien ezaka ke poto sola na bino évolution ya makambo na osala quoi donc Robino Mundi Bouyeyo. Okay, merci vraiment hein. Nae vraiment ko surprendre yé vraiment hein. Nathan ya répétition nae vraiment merci Mundi Bou na ndenge wa accorder nga na impoto sa no émission Mundi Bou ki ko expliquer batu nyonso ba fan et surtout mingi na ba fan na yo o balanda ba Rolanda biso penza na émission na Congo France Mundi Bou parcours na yo ata ya mukie e ko sala ba fan na yo vraiment vrai bien o ba Rolanda biso na Congo France. Robino Mundi Bou na ba non musique na ndako musique na palais ngana mona lemba salongo bandi musique na lemba salongo et na yiko kana salongo wana na travaillé un certain temps na do à Congo et après na yiko beta na collaborer na Tutu Kaluji pero na salara orchestre na et après Kaluji nde na yiko intégrer orchestre wende musique maison mère après wende musique maison mère Robino Mundi Bou na album na et tout est bien. Ok, merci beaucoup Mundi Bou. Et là on est pour ça qu'il y a vraiment au longwa wenge musique à maison mère au sein la groupe na.
tant formation ici là na kota que c'est une musique à maison mais pour la formation quoi voilà tant mais ici là qui ce qu'on a comment attend au fond ça la musique quoi. Vous direz vraiment où mêler la formation côté au quotidien et puis tant moro bolongo et non on dirait où mêler la formation côté selon yo ok au côté qui na maison mère pour la formation na éviter kuna ce qui c'est école de formation mais na formation on a au côté qui mais on dirait où mêler était au côté muki après du coup bimi ezaki diani formation et le but est que nos formation il faut ça à 20 ans on se comprend il faut ça à 20 ans on a entreprise à bateau on a appelé on s'appelle entreprise nangai et donc musique oyo nga nazo sala ndeko la kisana batu keno malgré nazo tamuke nde bazo babo pona na bagiza tamuke te na sali 5 ans na koti na 2009 na lungi na 2014 na sali 5 ans donc c'est une musique à maison mère et donc 5 ans déjà c'est trop mais na ndenge bazo mona na ngeza muke et musique oyo nga siko na sala yanga moko nde siko yango zo la kisakeno vraiment na temps tout na sala ki na zui mingi na sali ba ne muke mais na ne muke na zui mingi parce que on nazo ça na batu yango ndezo la kisaka note azwa ki ma formation ya solo voilà donc biso to luka na biso mingi te o kanga na zwaki na baneo na salaki moi moto na zwaki courant na connaissance na zwaki yango na osalela lelo. Ok, merci beaucoup Mundibu. Badwa bimisi album na bango. Omoni album ya baninga we par rapport à baninga surtout plus mingi na génération na yo, hein, et surtout plus mingi na ba collègue na yo vraiment, hein, o bo utaki na bango vraiment, hein, netika baloba na kati ndako quoi, hein, isika donc o uta na bango vraiment na maison mais ba collègue na yo vraiment omoni album na bango bimindeni. Pona yo moni bato to babimisi déjà album ndenge album ebimi baza ba grand musicien baza ba grand artiste et là on a une remarqué dans liboso mutu nyonso abimisi album na ya du sérieux et je ne crois pas que ba grand artiste à côté studio passe l'album na ye et ça la maman boza bien te quoi donc l'album tout ebimi na année oyo et ça bien il y a ba rumba bien ba sebena bien ba son bien et donc voilà quoi. Remarque Zara que non et tout compte ça banzembo et tout ça artiste musicien et tout ça peut ba commerçant tout est ka art na biso et art na biso wa consommango et ta la répétant aux commerçantes il faut ta la paix acheter on comprend na lingi nini muto osalela makambo alingi nini donc osalele makambo selon ndenge oya lingi quoi mikolo ba mo sepena banzembo mikuse mikolo ba mo sepena on a chant eza compliqué te ba malobe belé te donc voilà moi remarque quand ndé moi muke on a remarqué na moi album monsieur ebimi mais à part ça c'est bon il y a eu du sérieux et puis ça va donc ça va coup de chapeau na artiste congolais nyonso ba bimisi ba disque na bango na année. Ok, merci beaucoup Mundibu. Yo pe ba fan na bazo déclarer ba bi grosse moulir. En ce qui vraiment luke la biso Mundibu. C'est la biso na Mundibu émission tourner la biso. Depuis abimi c'est la biso album la biso bien autobina qui to CP là qui. Oui bon générique na ebité so ezani né. Ezaki ni oyo bimisa qui quand même pour bato babina ngo elekaka. Donc na ebité so yo zo contredire ngai. Album nangana ne bimité o nyonso na bimisa chanson vantard. Et générique mbonzi ozoka ozobeta kuna kapa na kote ngama nyoso koleka malam na kobeta ngodada komitungisa te papa na kote ngama nyoso ko na kobeta ngoshosho komitungisa te papa na kogumbama nyoso koleka malam déjà eloko oyo na bimisaki sali pe makamangwa bien et sali vraiment makamangwa bien denga pe na poussa na lisusu na musala o na osala eza juste ba titre promotionnel si quoi vraiment Robino Mundibu nde na bo na stylisi studio na sisi vraiment studio so bimisela la biso vraiment si ko nde album na zo bimisa siko album tout est bien comme album na ngai siko ezo bima donc na kati tout est bien wana vraiment donc yango nde ezo bima siko nde za tout est bien ezo bima chanson vantard lubi lu asombi mutuka po baye donc voilà ezai ba titre promotionnel yango na mbonzi wana donc siko nde album ezo bima album ndenge ezo bima et donc na elo mona na on esengo na senti vraiment que peuple congolais vraiment c'est l'album nanga donc peuple congolais c'est l'album parce que peuple congolais aloba lingala yoko lingala et
biso pe toyembaka na lingala tolobaka lingala. Et donc malgré notre musique n'a pas le monde entier, ça pour le peuple congolais, mais vraiment on a nous la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc on a l'album dans le peuple congolais, donc nous avons vraiment essayé pour nous avoir beaucoup de fil. Il y a de partout congolais nous soit partout dans le monde. Nous va benga aussi la car album. Et donc merci na patience Nabino, vraiment album Nabino est comme un souka, album Nabino est comme vraiment un souka. Et donc à la mingita ezobima, donc merci vraiment Nabino na ndenge bo accompagner ngai et bo fortifier ngai na ba conseil Nabino na ba soutien Nabino ba moyen financier tout et vraiment merci album Nabino o bo soutenir o bo linga ki bo zelaki et yango moto et yango e comme na souka, donc kala mingite bo consommer yango quoi. Ok, merci beaucoup Mundibo, hein. Ceux qui vraiment oyembeli ba fan na yo nzembo ya Lubilu, hein. C'est là bon moi vocal wana ya Lubilu, ko ça vraiment ba fan na yo vraiment nyonso ba Hollanda biso vraiment na www.congofrance.com. Hein, là vraiment je vois Diesel à London. Ya yo vraiment yango, hein. Je vois Noël Okito, hein, Black dedans, hein, babi motomoko bien motomoko wa solo la vraiment, hein. So ka ebisi grosse moli vraiment samedi na otindolo moi 1000 mo na vendredi c'est commis. Merci na yo vraiment Noël Okito Black, hein, dedans les jeunes millionnaire motomoko bien motomoko solara bien. Là je vois aussi un Malolo, hein, Loris la congolaise 3 fois cano, je vois Malolo Loris la congolaise quand des grosses mouli on va zoa bango nyonso bomba bango awaba koma mai basi la soba aussi là, hein, na moni sous le sia sasa, hein, le sia sasa vraiment 3 fois cano kaka, hein, babi grosse mouli minga ça na moi na ba mama donc on est là, on est ensemble, il y a pas souci. Robin Mundibu na zongi na yo vraiment, hein, ceux qui vraiment oyembeli ba fan na onyo so Hollanda biso vraiment na Congo France mon nzemba Lubilu olongwe na Lubilu wana au koti di sous na moi ba vocal na o salaka na et pas na groupe ya maison mère, hein, tango longwa ki me avo longwa moi ba vocal no o salaka et ko sala vraiment ba fan no nyonso vrai bien au Hollanda biso vraiment na Congo France vraiment na sala ba fanatique momoni wana toza na répétition donc bazo beta nini Seben, donc voilà moi au kata ba musicien te pour parce que soko singa ki tout sala na bango to nga tout ça na bango ensemble, donc le ro singa ki nga tout ça na émission, donc bango bazo répéter et ceux qui na koyemba za pona yo na ba fan na yo nyonso fanatique o balingaka émission o mais nazo yembango na temps musique pe ndenge zo kende na po yemba mate po puna ba beta Seben, donc voilà. Lubilu asombi mutuka po baye baye loboko kaka boye gogo mu porter po baye baye kolobo. Lubilu asombi mutuka po baye baye loboko kaka boye gogo mu porter po baye baye kolobo. Na makada makotisi loboko na quartier abimisi loboko kaka boye gogo mu porter po baye baye kolobo. Ato betie kara akolandi sombote loboko kaka boye gogo mu porter po baye baye kolobo. Nakota siko wenge bolingo eza poison mortel kosalaka blague te na bolingo ekoki koboma yo échangeaka moto identité, frère a commis païen, ma sœur a commis amoureuse, maître a commis touro, yo m'a commis yanké, au botama normal au commis anormal. Ah maman, aux alaka sérieux comme voyou, guimalela na boye na bonanga, bolingo no ya 2 temps, bolingo no ya 3 temps, bolingo no ya 4 temps, tozo bina rumba na 1 temps, soko betaka na 2 temps, binaka na 3 temps, au monite ke komi contre temps, papa vraiment ça la choix na yo, amamae, amamae, amamae. Lubilu asombi mutuka po baye baye loboko kaka boye gogo mu porter po baye baye kolobo. Lubilu asombi mutuka po baye baye loboko kaka boye gogo mu porter po baye baye kolobo. Na magada makotisi loboko na quartier ya bimisi loboko kaka boye gogo mu porter po baye baye kolobo. Ato betie kara akolandi sombote loboko kaka boye gogo mu porter po baye baye kolobo. Willy musheni mokolo kolatanga les na koko mananga misapi kaka boye nazokosa ko kwanza moto po baye bayo balanga na balabala kaka boye na wenze kaka boye atene eklezia kaka boye kama taswa kaka boye partout. Ok,
Ok, merci beaucoup. Hein. Bah, fan vraiment, il y a Robin Mondibu Nyonso, vraiment, j'espère que vous avez aussi là. Mondibu vraiment, sango il y a payé à collègue no mo qu'on a qu'à maison mais héritier Ouata, hein. A Outo Longa vraiment, à sali groupe na epeka lokola yo, hein. Moi un mot par rapport à héritier Ouata ndenge à Outo Kolongwa, au monde ngonde ni pona yo. Déjà, on peut se caber courage. On peut se caber courage donc pour. Excuse, parce que comme ça la groupe il y a moutoué moko, c'est pas facile hein. Et ça le quoi moi na outé nanda kwa ba parents et en plus aye ko quitter nda kwa ba parents ake na nda ko aye donc comme ça la groupe c'est pas facile. J'espère que yo déjà au sein na groupe na yo ozo gérer bat na bat bazo outa na ba famille na bango ko ya ba comme ça bango mutu moko comme ça bango esprit moko c'est pas facile. Donc pour na yo vraiment un moi conseil par rapport à collègue na yo parce que vous qui n'est pas groupe moko qui couper ça. Bon, impossibilité, c'est dans la tête. Mais si on est allé au fin fond de nous, dans ma connaissance, tout est possible. Tout est possible vraiment. On a eu salle orchestre. Ça déjà une année déjà depuis la longue orchestre de musique à maison, mais en mouvement, on a évolué. Si les lots et on a roté à été message mon qui n'a pas c'est que non mon ils a capacité non il y a capacité que ça un mouvement moi je confirme qu'ils a capacité parce que na vie on doit vivre et là on monte les passe on comprend ezara utile peu important ezaki olinga makambo zo sala tango lingo tie conscience ou tie du sérieux et na nzambe ça y est et surtout Natala qui conférence de presse na ye à Zolo Bakazara nzambe c'est lui qui a Dieu en lui n'a pas peur détermination na ye ya encore ndé mutu ko sala la force na ye quoi Gitewata mon ami je te conseillerais donc voilà il y a effort on il faut ça là effort il y a maloba au bat bazoloba parce que maba tout ça bazoloba makamobo ya bien te pona ça peut peser aussi ce qui déjà bat makomi ko loba makamobo pona yo soko tiki makamone lata yo ego lata yo ego kwesa yo et makambo batu bazoloba bakoloba pona yo yo faut contredire toujours dans les biens parce que ngana tout est bien tant bat baoloba esa kokoka yo le ba ke nakokoka pe nakoki donc voilà zaka na vitesse wana et osala o bien ko aider yo eza moyen moko on a pesio pour tambulela nango quoi omoni peuple congolais en période moto comment le langage comme na munoko musique à Congo kufi car langage wana musique à Congo kufi nde musique à Congo pe comment kufa et ba misu pe bazaki na kati to banda ba musique à Congo ezali ezo vivre ezo exister ndo monique musique lelo et comme kozwa musique à Congo comme tomba na lisusu on se comprend donc voilà zala même langage na biso zala ou que zala ozali ba connaissance ba soutenir yo mais ceux qui na mutu na yo aux en est l'autre côté au ça la rien peu na connaissance voilà donc voilà l'énergie c'est dans ton cœur et ça là où les autres na kati mutema na yo et dominer force à penser tout pe au batbaro loba pour na pour et traquer quoi donc courage et félicitations et nanzela oyoponi parce qu'il fallait donc fallait qui déjà pour parce que musique nanu za courant mobo yo soko sentir que kuna musique yo zo bimisa parce que ndetoza botoza ba enveloppe bazana posa kotala te o chapeau na lati jean polo na lati nini na lati donc badane toza lokwa ba nguba donc voilà mutala na posa posote mutala na posa nde ambuma ngubo eza na kati donc voilà yango nde toza na ngo ya kosala ya kopesa na mokili na batu orchestre na sala ki boyo reconnaissance nini yango te bazana nango donc voilà musique il faut en place nango le leçon musique to komo tika musique et vraiment place nango au mona ke no makambo tozo luke belé na Congo ekokufa donc batu na mokili bazara nde na posa to pesa bango eza kati na biso parce que nde toza bo biso ba artiste musicien to ya kwa poso nguba
bana posa ndo pesa weza kat batala ba mituka note ba kolata note maram note donc parce que wana za ya yo mais pesa musique donc voilà donc yangonde bat bazara na posa donc to pesa bango musique et voilà donc courage na yo toujours zela na musique a bien toujours zela na musique a bien donc ça la biso musique a bien parce que voilà quoi ngaza fanatique ya mutu no so la musique a bien à part de la saka musique donc ça la biso ka musique a bien toujours la musique a bien oui ça la biso. Ok, merci beaucoup Mondibou vraiment hein. Donc comme vraiment ko chiter na biso hein na émission na biso vraiment Mondibou ozo promettre ba fan na yo bazela nini o ba ko sepela o ko binta ba ozo promettre bango nini. Non promettre bango ka bilo bien, non promettre bango vraiment bilo bien. Non promettre bango bilo bien, album na ngeza na ngona ba titre mingi te mais za mingi quoi. Les gens on a ba na 6 titres. Toi na joua, tout ça na compliqué. Tous en a générique na sali etirette, tous en a générique na sali ya yeyo. Il y a 4 titres à sika, on va découvrir non tu apprendre bah tu vas savoir déjà avantage na générique bonzi et donc voilà il y a 4 titres à sika na 2 titres de c'est bien que ça la 6 titres quoi donc boza déjà ko sepela bato bazelaki boza ko sepela et na bi ke sengo na bino boza na ngo ya ko sepela na ndenge oyo na sali bio musique a bien na bi ke yango nde mutu sa ke ba o ba sepela ki te ba sepela ko et nga na sali no musique on a pour na bino bato pour pesa nga confiance et na bi ke boza ko sepela et sengo na bino nde ko lata mokili quoi o bino mundibu na sali bino musique a bien rumba na bino compliqué bolingara ezali bo mona siko longi na mobimba didelibi à la fin chanson na bino ngana mataki nanga ina wewa nzoka na sima nanga client mataki ezalaki nde voisin to bandiko ya to kominare to kita sheri nanga moni biso mbala moko bendeli biso ba foboule papa kwa isi kondima 13 ans pour tout tourner à gaga nga masala ya bolingo yango eza complet bolingo na bomba na songa libuta yango eza nango ata basongere bino bozana visa ya koloba pobondelela ngai noki te akokanda ngai elingi kiadinga na sambwe mama munu na sambwe ngai vero mangoi ngana mataki nanga ina wewa nzoka na sima nanga client mataki ezalaki nde voisin to bandiko ya to kominare to kita shege nanga moni biso mbala moko bendeli biso ba foboule wana eza chanson zoua tous appels sous na compliqué et complica ba parananga yo et complica na mwana nanga yo compliqué et complica ba yaya nanga yo et complica na koko nanga yo compliqué zali bozo ba générique lokola ba yeyo moto na lukaka yeyo mobali alibala yeyo motabo malibala nanga yeyo mukola buzoba yeyo momeli bachafwe yeyo Robino to bomba vraiment hein to bomba ndambu bimisa ndambu po sino te ba koyiba ba tirer tes alliés et tes de promotion ba déjà bilongi ya makambo ezoya donc voilà ils sont très important ngana banga te de soko yibi obimisi nga pe na obimisa rara et force et énergie ngana sala ki makambo yango ka ndemu te kotela nga quoi et donc na banga te ko bomba yiba donc ba tirer tes Salamela liwala kinjase soka meli bimela kabeli ombongo kozimele omwana boko banda ko welela etirete kama taswa boko weleleti na lumuke ya yawe keboko de la miso pona lokoso kishasa lelo mishina bazalaga de mishimi mokanzo shina enzo kazo shina yo bozo shina na popolandu
Kebongo de la miso koya kolela bileki nga bikoki ye jisima tai kataleya ayaya kebongo de la miso likolo lokoso kishasa lelo mibali bagoma gomela bimela mela amelelo tanga wisa lelio mogomboro miso mateli rouge aboloke blue kebongo de la miso koya kolela etirete kamata soa boko welela etirete beaucoup banda ko welela donc tirer tes oya. OK, merci beaucoup Robino vraiment hein na batu nyonso vraiment Gypsy Katalia vraiment yango on est ensemble il y a pas souci. Donc on est là il y a pas souci. Robino Mundibu vraiment to komi na biso ko chité batu nyonso vraiment o baza vraiment na besoin Mundibu moi libanga ka nde zalaka ba ki ko zoyo ndenge nini vraiment to chité na biso to komi ko vraiment to clore na émission na biso vraiment moi numéro ya téléphone na moi ba mabanga ko sala ba fan na yo nyonso vraiment vrai bien au Hollande biso vraiment na Congo France. Numéro na téléphone Robino Mundibu azana posa ko soutenir nga po bato soutien bazanga toujours. Mabanga Robin. Donc vraiment le soutien on a donc tant muto somba dédicace donc ils ont déjà soutien mobimba quoi. Ou benga ina piste 243 89 75 32 606. Plus 243 89 75 32 606. Tobinga ina plus 243 99 096 89 79. Plus 243 99 096 89 79 numéro na contact yango na quoi na pesi mbote na Chris Mubiala Patrick Moulele na bouge na pesi mbote na maître Patrick Bonyoko na pesi ba salutation na ngai na Fanny Smith Wanga na pesi ba mbote na Kuzi Bilele et na bato nyonso balinga ngai ba soutenir nga toujours ba Pichukin Boy ba François Poto Esther Kimbembi na pesi pe ba salam kotaza quoi donc na bato tout balinga site merci. OK, merci Mundi Buto telema na biso vraiment to komi na suka vraiment ya émission na biso vraiment merci à mon boss Josué Didi Dipumba on est là on est ensemble il y a pas souci. Je salue aussi mon cordon Franck Disuka Stema il a coordonné vraiment grosse mwili na kata bakina wa babi Franck Disuka Stema il vraiment da kangi ba jonyo sa site va ba leka vraiment faut ba sengenzela babi Doris Kaimbo ye moko pe akangi ba fitu il y a site vraiment va ba leka il faut ba senga vraiment grosse mwili nzela so ba senginga te ke baba o leka te pamba na moni su malolo Loris la congolaise ya yo yango kande grosse mwili ba zwa bango nyonso bomba bango abakoma mai so ba aussi abasila to clore na émission na biso. Je salue encore mon boss Josué Didi Dipumba Robino Mudibu merci vraiment na invitation ndingo répondre na invitation na ngana émission na biso vraiment na site moko ekangi masolo www.congo France vraiment merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission vraiment quant à moi je vous dis bye bye et au revoir. www.congofrance.com